chauffeur a comment qui komesa na mingi na pasteur. Respect comment diminuer. Le pasteur a bon jugé. Juste il y a que changer chauffeur. Que le désormais il y a autant de gens de société, autant de gens nanda et puis course église. Nanga il société par rapport il y a respect parce que ils ont la carte aussi là. Tout le monde est ma passer mon connaît bandara bon parce que bon tout le monde est chibo la mise vidéo. Ce qu'on a peu ba missile ba comme idée ko ba que moi ça passer aller ça sirène. Hein? Moi ça passer aller ça sirène. Chauffeur a bengi diba. Azo enregistré bango kaka. Ndenge za boye ngai ba bimisika na lupango et pas pasteur wale ça. Non, on va enregistrer ba. Chauffeur yemoko. Chauffeur yemoko mutameli biso ba audio. Eh, aza très très. Ba audio. Biso to on delia chauffeur. Nzamba wale ça va asali comme. Nazo koma, nazo ebisa yo. Chauffeur mutaye na ba audio na ye. Chauffeur a solo suna diba. Ayebisie ba bimisika na lupango awa siko naza bloqué na été na sala nini. Diba yebisi ozo banga nini. Il faut ya na yebisi naza na batu na kopesa yo ozo musala obanda kotamisa ba deep na bango ya ka mutu na ngai naza na masasi ya kobeta. Bonjour, abonnez-nous sur la personnalité TV ici que Zoami Bino et ça humble savante Amino Doli à Kambi Babi la Sankouraze Babibo zapete bo s'abonner massivement à la personnalité TV jamais borata a besoin toujours d'informations à temps réel pour na vraiment na zawana soda makasi bo s'abonner kaka na moni wana déjà Mama Doris le la personnalité fum na gaz za derrière aussi là na plateau na nga zanga morote na zana attaché de presse ya pasteur na biso pasteur Wale sa biso soto yebi à travers yenzamba sala kaya minene ba miracle minene zo salema mais makamba minene komeli pasteur Wale sa to moni entourage na ye ba cité bango na maître moko ngesa ma baninga ki ba kota likita po ba boma pasteur Wale sa yango tellement qu'il n'a pas toujours na source nga ba les ondes dit n'a pas toujours na source on est lié vraiment comme cas papa j'ai de on va to bando beta di solongo vraiment to kana bo dio bana nzambe ba bonné na biso nyonso bolanda na bo dio po biso to continuer ma solo to zone non na régie. Ngai papa. Como eu tô bem isso do Goiás. Allo papa. Banda bem isso do Goiás pona ni. Te lobi nazalaki mutupena chauffeur na makasi donc nazalaki tellement blindé téléphone pesaki na charge te donc tellement pe mikolo na piaka donc nazokoka pete nazobima pete avandika na ndako. Koloza na ndako. Nazalaka na ndako navandika kwa. Biso tolobela Kristo makambo na yo. Tolobaki detake yaka misale zali. Tokopesa yo misale. Tokopesa musala. Eza na problème moko. Yaka tokutana na yo nano komso to sololi. Oto yeba nini tokosa. Olio vandaka na ndako pesa pieta. Kasi sikona sala ndeni bo. Tokutana ndenge nini parce que na minute longa nazana après na koya. Tokosa ndeni ne ata mwa swati to bengani ata na WhatsApp. Ponga pe nazana mwa kopanga muke peut-être to mona na boye na mona bima ata na WhatsApp to mona ni pe comme ça na zape na mwa courage na za prêt na nazana na prêt ya koya. Yo kana lobi koya. Oui papa. Problème est samedi. Lobi samedi bien dimanche. Ça l'autre comme ça ya to kutana même na oyebi hôtel du fleuve oyebi. Na hôtel du fleuve na. Donc dans un hôtel de fleuve photo solo akamboze belé to kokongisa yaka compagnie na biso bitu kapeza on fait so tipo ndo tambula na ngoto kiko peso même lupango ya kopanda to peso lupango ya kopanda to peso mutu ka bien au salana. Merci papa. Donc ils ont un problème mon côté biso to pas un problème mon côté. Moi je suis un long pétier donc na kopiko salo mabe mon côté kopanga na yoti. Moi je suis un réaliste. Bangi loko mokote oya to kutani c'est comme ça le cas membre moko ta famille boyanai ozo kanga nazo papa le cas membre moko ya famille boyanai comme ça to vanda to solola na yo bien chiko zo vivre ndingi na papa nazo na lote donc nazo vivre ka boye nazo senga ka bala ça va comme ça c'est comme ça biso na bakamona biso sito solola kina kodisa yoka pozo banga mais so bandaki déjà musala depuis ce qui terminé au collègue yoka poza na kubanga mais salaire na biso kodi ko bana kutushera
$1200, $1500. Donc, on va nous le côté place à bien haut, tout comme Béla. Au ça. Mais si c'est comme ça, on va se dire $200 pour le moment professionnel d'affaires. $200, merci. Toujours, on a un numéro de compte bancaire. Oui, numéro est allé à Orange Money. Numéro est à Orange Money. Ok. Oui, numéro est à Orange Money. Pardon, papa. Naza mpango ya papa ya pasteur minazandaka. D'accord. Naza mkongo. Mkongo ya bakongo ya Luozi. Luozi. Ok. Merci papa. Problème est ça que nous allons faire courage. Merci papa. On a pasteur na yo makambutu atali yo biso tuzapri ya kwapiye yo. Meme ba avocat to pesa. Ndenge to kosola me moi to lo banyo sur na téléphone des atte bongo ya to na nyonso kanendo. Pisa chiba kanga yo bakanga yo na makambutu atali. Kubanga to kosola na yo to kwapiye yo. Ozo kanga? Oui papa. Sana banga ni luku. Akamonyo pe ko bika na bien. D'accord. Quand il y a avec tout dans tout solo. Pour toujours ça va me intérêt na. Nous allons bien, il se fait tout ça. D'accord. Oui papa. À tout rappeler. Ok. Ibota na nzambe nyonso bazolanda biso pe babone ya biso sur la personnalité TV bouti ko kavara bo Dieu sali pasi makasi ko mona ke na kati na libota na nzambe bana nzambe balingani te bakomoluka ko bomana yango vraiment ngape nazo pesa vraiment papa Gédéon as porte parole ya papa na biso Alessa bonjour pe a expliquer biso et comme tin na niveau wana ndenge ni to mona ba pasteur mususu ba ko mobenga chauffeur a pasteur Alessa et comme atiba ça le complot ya ko bomaye. Bonjour maman, bonjour na bandeko nyonso bazolanda biso. Ok papa, est-ce que bato balandi biso neti ambisi bazabaka na motema mon général John Kimbabu. Ayoki bodio analinga yebe koma kindenge nini ekoma tiba benga chauffeur ya pasteur Alessa bakote na complot ya roboma pasteur Alessa. Bon. Tozana mokili ya bato oyo bato belepe bazamte ya mabe quoi dans ce monde. C'est juste ça ce qui s'est passé. Le pasteur Alessa s'est retrouvé na ba marambwana nenge pe ba audio boyoki zo bimeza kati ya ko circuler na ba réseaux sociaux ya ba pasteur oyo ba bazoluka chauffeur na ye parce qu'ils ont appris que pasteur Alessa a longoli chauffeur na ye ko tambwisa ye parce qu'il azalaki chauffeur na ye privé wa bando tambwisa ye azalaki ne chaque fois et que chauffeur akomaki komesana mingi na pasteur respect comment diminuer. Le pasteur a bon jugé, juste il y a qu'au changer chauffeur, que le désormais il y a autant de gens de société, autant de gens nanda et puis course église, mais il société par rapport il y a respect parce que ils ont un cadre aussi là. Tu comme misana mingi. N'est-ce que chaque fois le pasteur Alessa il venait de connaître les cas d'empoisonnement. C'est pas la première fois. À chaque fois, Nambogo to vandara boyoki likambo bimi. Alessa sali boye ba créera ba mbalokuta pour nuire la personne de Kabundi Alessa qui est serviteur de Dieu. Nde batwana ba traité ba lukika ka traître moko oyo a expliquer ba que na minute chauffeur à longwe ceux qui bozu chauffeur bo zo ba trace nyo sur pasteur Alessa. Pas chauffeur nde akendaka kotiki na bangomba. C'est pourquoi ceux qui na ba conversation wana bazoloba yaka biso to kosala yo mabete yo pe ede biso kaka to kopeso ndaku to kopeso mutuka kotambwisa to bando futo même $1200 $1500 par mois pourvu que to yeba bangomba pasteur Alessa mataka akendaka bangomba nini banzela nini tout ça cherchant comment ko éliminer ye kaka. Or pasteur Alessa za mutu neti yonanga. Ce qui est plus important, tu vois, c'est Dieu qui est en lui. Makambo nzambe azosala na ye ndezo pesa bango mtema mabe.
Normalement nzambe azosala na walesa nde ezodérange bango nyonso. C'est pour cela lelo pasteur wana nyonso baza na kati ya koluka comment ko déstabiliser mosala ya nzambe, comment ko boma ye. Or bazosala mabe baluka nde balukaka nzambe baboma ye. Baluka nzambe baboma, or nzambe pe babomaka ye te. C'est ça, nous avons un grand regret d'apprendre que parce qu'ils sont déjà identifiés. Bazana kata kozala identifié déjà, ça fait très mal. Il y a quoi apprendre que ce sont des serviteurs de Dieu. Basali nzambe. Oyo bazoyo kila collègue na bango pasteur motema mabe bazoluka chaque fois ka ko nuire vine bazoluka babomaye. Olandelaka bawelaka nini? Elo bawelaka ezalaka te. Mo basala nzambe ote ya biso bolingo. Tozoma bolingo eze pa na binote parce que tout le monde a ba complot zo sama ba poiseuse au kota. Ce que bolingo apprendre biso to comme ben crédit to comme ndeni. Merci. Dans ces pays, il y a tant de serviteurs de Dieu. Oh bazo banga nzambe, bazana bolingo, bazo tambola na banga nzambe, des fois ba ibanité. Bazé belé des fois ba ibanité. Aujourd'hui, nous avons un problème de leadership. Né le réseau bomisa pasteur walesa oyo. Ya batuana bazolo comment kaka ye kabundu walesa. Autant bambujima ya yawa comment le monde mobimba on parle de lui. Or à chaque époque, à chaque saison, à chaque génération, nzamba ponaka mutu moko tambola ani. Nzamba pesaka mutu moko bâton de commandement. L'évêque général Soni Kafuta aya na église ya pasteur walesa. Aya ko loba na ye ko pesa vision nzamba talisinga nazalaki na voiture na camion munene nazo kumba na monzamba longolinga azu pasteur walesa remplacer abando kumba rango. Et puis nzamba yebisingai mutu na pesi bâton de commandement sikoyo yeyo. Wana Soni Kafuta ya ko loba yango na église. Prophétie c'est que RC ce pasteur Soni Kafuta zate c'est que pasteur walesa donc remplacer. Non, pas par rapport il y a c'est pas des fois pasteur walesa kota raconter. Mais par rapport il y a responsabilité, bâton de commandement spirituel. Ah, spirituellement, ok, il fallait vraiment expliquer. Spirituel. De Soni Kafuta. Et à l'époque, il était venu donner ces messages-là. Ce n'était pas lui qui était président. Parce que si j'ai fait confiance à ma mémoire, c'était en 2017. C'était à l'époque où c'était encore Albert Kankenza, que je salue avec tous les respects. C'était à son époque, Albert Kankenza qui coordonnait encore. Oui, moi, Nambo. Et Soni Kafuta aya ko expliquer juste vision en Nzambe. Aya na humilité nyonso. Alobi e uti na Nzambe et puis yemoko na kolobani aloba mutu mutu sako sala yango te. Mais comme c'est Dieu qui m'a dit ça, je me suis dit venir donner ce témoignage pour vous dire que Abisio Alessa, il n'y a pas de succès sans successeur. Tu as le bâton de commandement. Ozomuna. Siko batu mutu so ya mtema mabe oyo bakoki ko sala eloko Soni Kafuta sala te wana. Nde bazoluka. Tout ça la nini pour détruire pasteur Walesa. Soni Kafuta la ndandaku na nzambe akela kuna Walesa zate. C'est pour dire quoi? C'est Dieu qui a donné le bâton de commandement à Walesa. Nzambe yebi. C'est une période. Na bonzambe na enda yebi que ça va durer combien de temps? Nzambe ka mto yebi. Muto mokili ba makita bazo sala yango te muto ko changer plan ya nzambe. Le plan de Dieu reste le plan de Dieu. C'est pourquoi à chaque fois toto za na ba makambo coronavirus awa. Il a été le seul pasteur. Je vis les journalistes venir qu'on remettre un diplôme de mérite. Les journalistes balobinin. Toye ko peso diplôme parce que vous avez été le seul pasteur au monde monaki na Congo awa koti na ba prière vandi na zamba. Ti ba putulu na nzoto ba sak na nzoto zolela nzambe maladi oyo kota wati mama. Coronavirus oyo. Tala ndenge bomi na poto. Où il y a des hôpitaux, il y a minene, oh, bazana ba budget élevé, bazana bambong ebele. Corona est bomine à degré impossible. Mais awana Congo awa ce qui kotaka, tu ngato sala ni. Awana Congo na biso so corona kotaka ya makasi. Papa taka ba ba changer na ba cash ni. Moi pesa cash ni non comment quoi. Basala bongo. Oh ba tu vas changer na kamu ngam oh. Comment ba changer cash ni? Pesa cash ni na comment na quoi. Ba 25 000 francs moi 5 de on est pesa cash ni comment quoi ba changer. C'est corona ça na hotel. C'est pour dire quoi? Kabundi wale salaire a yoki que se vend là des corona yango nezo vers Congo. A kota sala ba prière. A pesa message. Nzamba la kisaye tala mokili komi composer lelo na ba lesbienne. Ba PD basi bazo balana. Il y a des pays qui ont légalisé des lois comme ça. Moi si ba balani et puis ba balani. Et da ba mboka oyo officialiser mobile na mobile ba telempe boso ba prêtre ba pamboli mariage na bango. Basi bazo balana na ba mbwa. Makambo salemi ba mindele ba ndima kuteke nzamba zo exister.
ba mindele ba sala ba makambu place ya nzambe ici là qui na via bato place ya nzambe bunga ki déjà et c'est par là que wale salaire bandi ko sambela nzambe atali que quand corona au mois Dieu j'ai autorisé que écoute parce que Dieu voulait que nos cœurs puissent revenir à Dieu biso tozongela nzambe nzambe pesa ki remède nango alobaki biso nyonso tozonga na mabolongo boyebi c'est un message universel et bima etambola to mona na poto ba mindele ba tonenge na ndenge ko bima ko fuka ma ko sambela nzambe et quand Dieu a vu sa place amoni que oui bat bazongeli vers ngai nzambe pesi sous message na walesa l'air bato bimaki na ko fuka ma wana nzambe lobaki na walesa par rapport à vision na kamnzambe azala ko talisa ye ndeye moko muto liboso afuka maki azo sambela bibina lupangu na zo sambela zo lela tina ba poto na ba mai nzambe limbisa biso par rapport à la vision c'est que Dieu lui montrait surtout pour na mboko Congo wala ça nzambe talisiye bibe mezo pola c'est que on pouvait mourir na niveau exagéré a sambeli aleli liboso ya nzambe tala wala ça za na bambongo azana bana ou babali déjà azana ba belle fille azana ba petit fils ninga azana responsable azana ba bokilo mais tala âge na yona mona tia kita kota na ba mai azolela ayebi ma nzamba talisaki ndo mona bando lela wana akevana na zamba batuntu babela ndo sa théâtre sepele neka pour asala asa ka batu ba cheka kadini na mai ba cheka se ba yeba kiete ou bien ba semisene ka bon asa yango na zo pasteur babi wana semisene ka pour batu ba cheka ba monika dini na poto c'est une bonne chose c'est un bon moment parce que Toto les gamamba corona nous pouvons bien expliquer des choses ici neti pasteur walesa tant aux autres là bien aux autres mona que azo luka po ba ye puis azo luka po azo mbongo ah maman a kotina ba mai wana ya salité mai ya mabe ya banyei ekote na zolo na nzoto na matoi po esala nini attention il y a des choses oh batu il faut ba loba na biloko batoro lobate. Quand tu vois un responsable, un homme spirituel, azo sambela yebi makamzamba talisaki. Muto yebite. Oyo nzamba utilisera te. Il y a des personnes oyo nzamba solo la na bango ka ndenge yo nanga tozo solo la boy. Tu sais, Dieu parle avec Moïse comme ça. Nzamba zo solo la ezana bato nzamba solo la na bango boye. Bato nzamba poni bazali. Est-ce que muto mususu kita mususu akomi pasteur pour zo mbongo. Ils sont là. Akomi pasteur pour zo mbongo. Akomi pasteur pour baye bakria ba mankiona bakria ba miracle lokuta ne batu o soki ba moni ko mutu ya solo onza matelemisi po bundisaye po yango nazo tuna yo tant total na pasteur walesa bien akoza nazo lukani bato bolo baki bongo bota no pasteur walesa bien hein bota pasteur walesa bien mimo pe sa réponse pour nga baki adam sa nzamba saki o nzamba tindaki asalaki o nzamba la kisaki ayoka ki pasi pas seulement ça tu sais je l'ai toujours dit makam nyonso évangéliste Claude Kabundiale sa lobaka et kokisamara toujours tout le message qu'il donne et ça les marakaka on est pasteur wale sa mboka oyo mama tozana bino na Congo boyebi élection oyo Tshisekedi Félix Antoine Azalelo président oyebi ndenge ezalaki ya kobundisama ezalaki pasi mbutu mona naki ba américain bayaki déjà to ndo ko ba américain ba commando bazana na Gabon awa et bazana Brazza c'était prévisible que guerre kokai ko salima na mboka oyo Congo par rapport à l'élection. Parce que Joseph Kabila avait son dauphin Emmanuel Chadari. Martin Fayoulou, candidat à la Mouka. Félix Tshisekedi, candidat à IDPS. C'est que Mboke Zalaki Likolo. Ceux qui Chadar à l'équipe, ceux qui vont maintenir Chadar à l'équipe, Tozala Nanzela. Ceux qui Tozala Nanzela, Manduki Robeta. Parce que les Satani. Tozo Koufelani. À Longwa Awa, à Kenya na Zimbabwe, Nangomba. Ça a plusieurs semaines dans la prière. Azolela, Seigneur, mon pays va mal. Akeno sambele la mboka au Congo. Lera ke sambela nzamba yebisiae, nzamba yebisiae période wana walesa na yoko lela nzamba telemisa arc-en-ciel na couleur drapeau au Congo. Pour la première fois il aura na Salima. Nzamba yebisiae élection olega bien. Walesa pesa message avant pas publier. Aloba, au moins gouvernement o tozana ngo eko changer. Gouvernement sikeko ya bitumbe ko sale matin élection olega na kimia. Président was en fonction au pesa na mbote na président au kota. Qui pouvait croire à ça? Nana quoi on dit que Joseph Kabila pouvait se dire bonjour na Tshisekedi Félix. Dieu a fait ça. Parce que ça pesa message on a kala avant ba publier ba résultat. Aloba ki mutazo bimaza mututel.
lelo et salemi. Pasteur Walesa na mboka oyo, message nous soit pesa quelque qui s'amara toujours. C'est pourquoi il est toujours combattu. Sans toutefois oublier, nazo ngam mkena sima pesa message. Nazo mona couple pastoral moko bazo kufa. Ezo banana papa. Aya bandi melanga na kenda ta place azali na sambelela ye. Nazo mona liwa. Baboya ote asolola kuna bango. Yé moko pasteur Walesa lobi, lokola papa za na Afrique nazo bela. Je prends l'avion, je viens. Ngai moko na zo charge ya ba visa na nga hôtel tout maintenant sambelelaka papa po aza mosala nzambe munene akufate mama ayebisete problème te to sambeli makambo eza bien pasteur Walesa ya koloba yango abengise ba journaliste alobi na lobelo ko nzamba alobi na ngai po na zo problème na nzambe te po boyeba aloba yango aval kambone salema quelques jours après papa akufi bayena ko papa mama akufi Ozomona apesa message nyonso alobaki kokisama toujours ndenga alobaki nyonso pasteur Walesa alobaki kokisama mais bato bakoti complot wana est-ce que papa pasteur Walesa akokotela bango sous jeune te ba obanga te ke libabe moko o nyonso alobaki kokisama mais ba pasteur wana o bakoti complot ba tchela ki poison ba sisi te ba komoka susu ba éliminer ba bi baza ba minduki ba obimisa minduki ni to comprendre te po minduki ya mikolo comment on ba vidéo mon pas mutakalisation to ebate minduki ni bazana ngokuna. Merci. C'est-à-dire pasteur Walesa posa azalaka nango ezalaka nzambe apambola bana na ye. Nzambe bikisa bana na ye, nzambe kangola bana na ye. Makambo bato c'est important. Tu sais le but il y a ba prière non sala qui pour le coronavirus. Ayero ya na message à lobby nzambe lobby coronavirus est dépouillé. Dépouiller, cela veut dire quoi? La puissance, la force qui tue. Cette force-là, et si les malades te vivre dans le rôle la malaria, le rôle la typhoïde, nous pouvons vivre dans le coronavirus. Et chose grave même, Toyoka, Bakondia, INRB, Koloba, qui na Congo, Batozobika na corona, même na Romela. C'est-à-dire, Nzambe, la puissance sur un cas de corona. Quand on dit la maladie est dépouillée, et ça, le col, babeti mutumbasu. Baina mutambasu basambeli balongo les puissance to zakati ambasu ezobo mawana tango ezo longwa isili etika les apota ko ken hôpital bandi oswanyango nde passer Walesa pesi message wana lelo batu kombe babigi na corona des fois bamelikisite soki omoni biso ne to za banda na biso nyonso soka bazwi mutu moko na moko basali test na chaque ndako mona ka mutu moko azwa corona déjà omona banda ko azwa corona abiki pe à quel hôpital te cela veut dire quoi la force de la prière kozala na mosala nzamba makasi na mboka. Quand ça ne va pas dans les pays, il parle. Aloba a appelé un message pour nous konzi na biso. Nzamba otope sa Félix Tshisekedi Tshilombo Bokondi. Mais nzamba tali si sou Walesa. Complot zo salema bazolinga baboma président. Appelé un message bato bazolango na mabe. Quelques mois plus tard, président Keibo pour avion et bongi dit pas président Izawapi. Chauffeur à président bato yo so bazana na avion bazawapi. Beta batwana ba limwisa avion o ba boma avion na bazana posa ya dipté bazana posa chauffeur bazana posa président ba pesa ki déjà bango ba boule avion ko longa boye OK ba calculer yango or que nzambe loko la président ndimaki abeng sai pasteur Walesa ba samelaki ba salaki prière muneno mona iselema na stade c'est l'anzambe mboka na maboko l'initiative de pasteur Walesa mto yebisa chef de l'état mboka oyo zongisela yango nzambe oza premier citoyen yoza patron ya mboka zongisela nzambe mboka na ye nzambe azwa dessus ya mboka oyo nde omona nzambe épargna liwa ya président après makambo changer Walesa avait raison Walesa lobaki déjà ça a été toujours comme ça si ko nyonso oyo azoloba ndenge ezokokisama toujours bazobanga te bazolinga baboma est-ce que batwana ouais yango na lobi tout à l'heure là de mon introduction c'est que plus important c'est pas chercher kabundi Walesa ce qui est plus important bon ko ezakati na yende zo salise makambo mutaza kati na yende zo salise ba makambo c'est pas lui Walesa aza papa ya ba vane na ba trésor aza papa si ba koma tiko ba ke moi ça pasteur Walesa za sirène yozo mona te ka entourage ande bazo ba biloko abo ozo mona te ba baza ba missile ba bonne sa personnalité TV ba baza ba missile to mona ma pasteur mukune bandaka bon pe sky bon to mona chibo la missile vidéo sko pe ba baza ba missile ba komi da ko ba ke moi ça pasteur Walesa za sirène. Moi c'est parce que ça sirène juste nga yo kinano yango te ouais oyo kinano yango te OK papa j'étais yo so ba yo ki yango te di ba papa di ba o ala tsaka vraiment habilleur ya papa na biso Walesa
ndalobaki ke maman aza sirène on est papa tikele ndako ya liboso on est papa la ndenga sima dimanche lobama na culte parce que avant TV za radio TV za bilio za droit répondre nga parce que ba question za nga bien za yo pasteur wale ça yé moko lobaki on que Diba mutalobi. Merci, une petite rectification. Diba za bien pasteur wale ça te. Seulement pasteur wale ça même ba biso bana o tozala pembe na ye lokola za papa na biso tika biso to kotaka na ndako tozala wana akozala ne alinga bimane atie oui veste wana atuni yo za sur place atuni yo nala ta veste ni wana kimi on te dit baza bien na été pour ani ba boutique ye mo di ba yebi za bien pasteur wale ça te ye mo di ba place za ye yebi za bien pasteur wale c'est pas na boutique bilamba te ateka bilamba te. Pemeni ba kondi ba papa la telamba mutu mo habité c'est bon landela kolata na ye à cause de n'importe qui ta na mutu aza précis à landela to ba ndamo na Francis Kalombo azai pemeni a raïsa ndo landela kolata na ye ok peut-être binone boyo kaki mabe c'est que le pasteur Wale ça veut dire le dimanche pasteur Wale ça loba ki boye bana na ngai lokola ba diba na komisa bango bana na kacha ndaku na ngana kokote na ndaku na se ponela nga bilamba na kolata lelo ozomona bana na ngai c'est-à-dire un papa ya motema munene nous qui sommes avec lui nous qui sommes autour de lui ala ksarabiso bolingo wana akovanda na ye babila meza ya ye na ndaku na ye asomba ngo ba place asomba babilamba di bakomana nte ba place asomba babilamba wana ozomona siko ye moko na kovanda lobi mwana na lingna na bima na lata bilamba ningi. Tu vois par exemple, bien moi na lingala te bilamba o lelo mo ndenge ni tsoki ozawana sur place. Na sens wana. Et par rapport ya kambo ya sirène. Voilà, pasteur Wale Saloba ki boye. Nous étions tous choqués. Ya koyoka ba audio ndenge otiko tiango awa. Oye bimi ya chauffeur bazo coopérer na ba pasteur on 15 pasteurs au bazan hôtel du fleuve, ba kota ba réunion bazo luka comment ko éliminer pasteur Wale ça. Pour chauffeur appeler ça ba itinéraire ya bandila ngomba bangomba mataka. On a été aussi choqués à Yoka. Deuxième vidéo, il y a Diba. Ce qu'on a chauffeur. On m'a dit, pourquoi? Parce que tant vata maman o aza moi ça passer Wale ça tane maman na sambela makasi maman Angèle ba respecter maman Angèle ke bimsa maman Angèle sirène wana ezako comme ça la kande ba respecter comme maman Angèle o azara accompagner papa biso Wale ça partout na ba prière au monde que moi nos papa Wale ça peut ça qui vraiment hein après c'est confiance que le maman Angèle aza sirène et zo bato ba zolanda ba tumsu ba mité maman hein baza vraiment fermité barondi maman que maman Angèle aza sirène ba pengui mbala moko hein parce que bo Dieu ezali bana potonyo so bazola na biso pe ba bonner biso bo koyoka bo Dieu nulle part ailleurs toujours la personnalité TV yo pe sanga bien OK le belanga ina je dis ceci pasteur Wale ça depuis le dimanche nous avons été tous choqués et surpris d'apprendre que chauffeur juste après koyoka kosolola na batuana oyo bazo proposer bambongo pour livrer banzela ba itinéraire banzela pasteur Wale ça kinangomba to yoka audio pe ya chauffeur abengi Diba azo enregistrer bango kaka ndenge za boye ngai babimisinga na lupango pa pasteur Wale ça non ba da enregistrer ba chauffeur yemo muta melibiso ba audio aza très ba audio biso tozo on ya chauffeur ba Wale ça va asali ko nazo koma nazo ebisa yo chauffeur mutayena ba audio nayi chauffeur solo suna Diba ayebisie babimisinga na lopango awa siko naza bloqué na été na osala nini Diba yebisi ozo banga nini il faut ya na yebisi naza na batu na kopesa yo ozo musala obanda kotamisa ba dip na bango ya kam tunanga naza na masasi ya kobeta. Quand on regarde maintenant aujourd'hui, ça signé au Dibaza dans Robeta. Boza ba journaliste boko lukaye bo tunaye. Maintenant 2020 des dansons nous vivants to ndeni to baye na biso. Moni, quand nous regardons maintenant quelqu'un que le papa a fait confiance. Au moins Diba. Muto asalela e délivrance c'est ça maman Angèle. Maman Angèle sirène. Oui, c'est pour te dire quoi? Diba ya nazolinga koloba makambo Diba makasi ba nzambe ba pengwi ba nzambe ba pengwi nazolinga koloba makambo Diba makasi te pourquoi parce que biso to lingiye azande gona biso nous ne pouvons pas accepter musala oyo kabundi Wale sa saleli nzambe. La Bible dit la joie est au ciel quand une âme est gagnée pour le Seigneur. Diba qui était païen qui ne connaissait pas Dieu azalina ba lox na mutu ba suka milaya bando teka ba drogue ozomona bando sala ba cop na ba drogue akutani na nzambe oyo ya Wale sa
basambelele mama je la salele délivrance ba délivrer ba katie ba sukiwana ba la kisi nzambe abandi kotambola memeli pasteur wale sa bible abandi kotambola memeli pasteur wale sa sac abandi kotambola ti ba cotissier intercesseur abandi ko la sala délivrance boye basala boye banda ko sala ba la kisi na monde entier oyo mwana na ngai diba ba délivrance bomoni témoignage ya munene boyoki wana muto asambela ki eza diba muto asala ki eza diba. On a fait voir aux gens que diba a eu grâce ya nzambe. Ouais, à force ya kozala pembeni ya papa walesa azwi vie ayebani mokili mobimba bayebi koleka pasteur walesa koleka maman Angèle qui l'avait pris comme son enfant chéri. C'est que tawana nyonso asali maman Angèle azalaki sirène te tawana nyonso avandi pembeni ya pasteur walesa hein tawana nyonso asali pembeni ya pasteur walesa tawana nyonso avandi na ndako ya pasteur walesa jusqu'au point ya que pasteur walesa tina ndako na ye bokota des fois akota tina chambre na ye tina chambre, c'est-à-dire moi na balingi c'est que tu as kota na chambre et te maman na yaza sirène. C'est ça le merci à Batoumabi. L'ingratitude est condamnable. Nous ne voulons pas trop parler de Diba aujourd'hui qui veut parler à mal de son père. Nous ne voulons pas sacrifier Diba na Batou. Pour Batou ba inaye. Parce que bamarambo wana azobi maloko la Judas pemé na Jésus-Christ. Quand nous apprenons que entre guillemets il est en contact na ba pasteur ozo proposer chauffeur musala. C'est qu'azobi ma Judas, il veut la mort de son père spirituel, muto atalisier, muto amonisier na Batou. Nous ne voulons pas ça. Nzamba pa moulaye. On a déjà le dimanche pasteur Walesa alobaki une église bino nyonso bo fukama to sambelela diba nzamba protéger. Nzamba pambolaye, nzamba protéger. Nazana posana yo kake diba za bien. Nazana posana yo kake diba zo tambola l'aise, diba pambwami. Ah kasite au moins ko ba balinga wa batamba mboka satan wana o bazangi Saint-Esprit. Nde ba o moni bazo bondisa ko ba ma pasteur Walesa. Qui s'attendait que le pasteur Walesa pouvait dire nzamba mboka satan? Qui s'attendait que nous pasteur Walesa pouvait dire que nzamba pambola diba? To sambela diba kutana likambo mabete na vie na ye. Nzamba protéger. Cela veut dire quoi? Quand tu as l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu se manifeste par le geste, par les actes que tu poses. C'est ça. C'est pourquoi chaque fois l'évangéliste Claude Kabundu Walesa a objet ya bitumba. Au moins neti yo kamwe. Tu t'attendais que pasteur Walesa ressemble lo bato che diba na maboko ya Satan. Pasteur baza bonso gafe ka baboko na maboko ya Satan. Yes ko ya boaki na maboko ya Jésus. Alors Jésus a protégé, yazala na tolo Jésus. L'amour. C'est pourquoi je t'avais dit, je ne vais plus. Donc makala moto na mutu. Te. Makala moto po na nini apambolier. Ba bénédiction musu tongo osambelana. Apambolier. Apambolier za mwana na ye za na posa yo kaka za bien. Mais le mal seulement qu'il est parti pressé. Pressé pourquoi? Parce que ata soki nzamba talisaki ke alongwa. Il pouvait garder de bonnes relations à l'ongwa, à la père spirituel. Pas consacré pasteur. Pour attendre l'œuvre de Dieu, à ça l'œuvre de Dieu, à la père spirituel. Azana pasteur te? Non, il n'a jamais été consacré pasteur. Azana une église casse. Azana intercesseur. Et puis chargé. Comme ça pasteur, pas déjà comme ça la daba délivrance. Oui, mais ça fait déjà très mal. Comme ça pasteur, oui. À Komat. C'est au pambolier déjà. Bonne chance, que Dieu l'assiste, que Dieu l'accompagne. Nous voulons entendre que Diba Moko Aza quelque part avec une œuvre nene Nzambe. Ça va battre beaucoup. Tu n'as dit Bango Outawa Pia Tepa Walesa. Vous avez ce que nous voulons. Et Yangon Nzambe, pasteur Walesa Samele là qui est pour Nzamba protéger. C'est ça. Pasteur Walesa vraiment tout le monde qui dit pour Nzamba protéger. L'actualité nous oblige à opposer plus sous question tout le monde qui pasteur Mukuna qui na prison Makala Abima qui déjà en tant que homme de Dieu yo ça qui on n'est peut tout le monde qui moi na au pasteur Mukuna Abimi ça onésime alors qui soit pasteur Mukuna Abimi na prison hier à repasser sur la Bible à ôter en tant que Moussal Nzambe au cours de bandeni parce que baramo tout le monde to lukimoki to kutu na kati église l'église to kutu en libanda to comprendre beaucoup na mitema mabemo na kati église. Merci maman, j'ai constaté une chose. Il y a réseaux sociaux ils ont panza batu makasi.
60% il y a des informations dans les réseaux sociaux dans la lokuta. Hein? Il y a lokuta ndeni Onésime alobaki. Yango nazo tuna yo. Omoni mambona. Omoni mambona. Ezalaka bato baloba bongo. Onésime alobaki alekaki na télé 50 papa, TV za radio, TV za abili. Porte-parole d'Onésime. Par rapport à message à bongo. Je vais te dire d'abord une chose par rapport à l'information. Et le bas mi bongo. Et les cas qui bongo na télé 50. Et le bas mi bongo. Et les cas qui bongo. Ok. Que Onésime à l'obaki. Pourquoi je dis que le bas mi bongo? Parce que Onésime n'est pas le patron de la justice. Il ne peut pas. Ça c'est un. C'est pourquoi je te dis, ce sont des rumeurs. Marambato loba kaka. Maramboto yo ki boye bato linga kopesa en plaire. Après ça qui prophétie abinzamba lobe ke pasteur mukuna obimate a lancé abeti messa bo abi que soka bimi ya pasoli Bible. Ya côté à souté mais pasteur mukuna abimi. Yoka maman. Je dis ceci. Onésime n'est pas patron de la justice. La justice, je vais arriver là. La justice de ces pays doit être indépendante. La justice ne doit plus être manipulée. Ou bien, Moutazo est déjà marmé comme la justice. On a Saint-Esprit. On a Saint-Esprit. Mais je te dis, on a ce qui a solo que Onésime alobaka bongo, on a Saint-Esprit. Saint-Esprit, ayaka ko sangisa biso, ayaka ko réconcilier biso. Saint-Esprit ayaka ko tia kimia entre nous. C'est ça l'esprit de Dieu. Pasteur Mukuna Bimi, on rend gloire à Dieu. Parce que nul n'ignore que dans ces pays, évêque Pascal Mukuna asali musala ya Nzambe. Asala musala ya Nzambe na mboka oyo. Oyo yeko komelaye. Que ça soit vrai ou faux. Et tali bisote. Yango mona pasteur wale sa ke notale na prison. Alobaki nazo keta la pasteur Mukuna comme étant serviteur de Dieu. Ngana yebi kaza musala Nzambe. Ce qui a violé, n'a yébité. A violé, n'a yébité. Mais politique, n'a yébité. Mais moi, je parle voir comme étant serviteur de Dieu. Ne pasteur Wale sa longa que notre pasteur Mukuna na prison. Et tu es solo là na pasteur Mukuna yébi. Pasteur Wale sa yébi ça ga souci zela qui ke abimé la banda. Pasteur Wale ça s'est beaucoup impliqué dans Marambo. Il s'est beaucoup impliqué avec amour que son wana ya komba mosala Nzambe. Ba kanye pour violer moi si. Azalata libanda ba négocier libanda. Si c'est vrai, azalata libanda ba négocier. Mais na katia prison, ça fait très mal. Oui. Pourquoi? Parce que c'est qu'on diminue puissance ya Nzambe. Qu'on diminue basala ya Nzambe lelo. Moni basala ba pasteur rebelle lelo, ba pasteur rebelle lelo, ba bungisi Nzambe parce que ba wele biloko mokili. Succès et kosi bango. Tu vois? Succès et kosi bango. Élévation et aussi ba pasteur rebelle. Les lots là toujours participer dans ba débat. Il y a sonné na télévision ba pasteur bazo finga na pona ba mbonga ba politicien. To liaki tenga na liate te na zwaka kaka 1000. Te zalaka 1000 te zwaka 8000. Pourquoi? Ba pasteur yango ko kabundi wale sa kota ka ba réunion wana te. Oh to kabona mbonga wale sa zwaki pe ya 1000. Te akena réunion ko lia ba mbonga ba politicien te. Avandi na ndako. Azana mission moko. Le juste vivra par la foi. Qui est juste? C'est quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu. Au vent du place, tu lèves les yeux vers la montagne. Tu regardes Jésus-Christ. Jésus répond directement. Le juste vivra par la foi. Et ça, exemple simple. Moïse a télémisaka serpent des reins dans le désert. Non objectif nim. Ce qui va suivre les Israélites. Tout celui qui soulève les yeux et regarde le serpent des reins. Venez wanezo bima. Ezo sale loro. Atanyo kakangio bo mais yo sera otali likolo elongwe. C'est ça aujourd'hui la mission de pasteur Walesa. Bisonyo soto tambola na kobanga Nzambe. Soki tozo banga Nzambe, likambu nyonso ko telemela yo ko tombola mission tali Nzambe. Par la foi, Nzambe azobikisa yo. C'est ça ba pasteur bazongela Nzambe. Ils ont la mission de gagner les âmes pour le Seigneur. Ils ont la mission d'accompagner les brebis. Ti et pas patron à bango qui est Jésus-Christ. Qu'on prépare brebis pourvu que ce qui est soyez à à bango bien. C'est ça la mission que les hommes de Dieu nous ont appelé ça bango. Les lots bango comme une mission qu'on t'a réunion ba pasteur et y a autobo ma wale ça po y a ça la makambo yo comme ça wale ça azo dévoiler azo la qui sa biso que tous abatumabe tout éliminer. Bozo lukabo éliminer mutu quand même ata moko atikali.
aza élevé mais aza na réputation mabete moko quand même o akozala aza élevé aza béni mais basi ba koisiete ebele basi ba koisi bangote ebele ba pasteur na mboka Isabelle maman ebele ba pasteur na mboka o ba pasteur ya minene bele basi ba koisa bango basi ba femme de ministère ba femme boye ba pasteur ebele basi ba koisa bango mais quand même bozana mutu moko lati 3 mikaya Mika ça toujours na maman Angèle alati bena 3 mikaya alati abi moi cité ba Jezabel baya ba reine ya ndenge na ndenge baya aloba moi cité quand même moko totikali na ye oyo aza a résister a comme si pe bana na ye nyonso na point wana bana na ngai balataka mikaya église mobimba bolata mikaya mutu ya nzambe aboyi oyo totikali na ye aza mutu ko soutenir aza mutu ko sambelela aza mutu ko sala ete nzambe atombola ye pourvu que dans ces pays ma maman même le chef de l'État, même les autorités, quand rien ne marche, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit pour ces pays? Qu'est-ce que Dieu a dit? Nous disons merci à Dieu de l'avoir protégé. Papa Gédéon to comme dia kochité mot de la fin dans pour émission na bisope message nous lancer na bana nzambe par rapport à mi pepo zo beta ming na l'église pe numéro en contact na ba mbote non et ça bien bato ba la personnalité. Merci beaucoup. D'abord le numéro de contact est le plus 243 85 42 53 682 plus 243 85 42 53 682. Le plus grand message est que les enfants de Dieu battent qu'à la ferme Narondima, bataille la Jésus-Christ. Bana wale sagnon sur le programme de culte zongi comme d'habitude. Nous avons culte chaque mercredi de 7h juste à 10h30. Chaque vendredi de 15h juste à 18h30. Le même vendredi, nous avons une veillée de prière. Les bandards de 23h Titongo. Et puis les dimanches, nous avons 2 cultes d'action de grâce. 2 cultes d'action de grâce de 7h juste à 10h30, premier culte. Et puis de 11h juste à 14h30, deuxième culte. Merci à vous quand même, Tiboye Nandaku. Et ça linga bien makasi, vous voyez, au Lugabisoti Nandaku, ça me va droit au cœur. Merci aussi à l'évangéliste Claude Kabundi Walesa pour la confiance. Un homme de Dieu bien, Yamote Mamounene. Merci Papa Walesa pour la confiance. Napesi mbote na maman Esther Bitota depuis centre de réveil spirituel na Toronto na Canada. Napesi mbote na maman Kapia Kayoa depuis Toronto na Canada. Je n'oublie pas de penser aussi à maman Sophie Osebi na Patricia Osebi na France. Charlotte Lubengo na Belgique. Flavia Malonda aux États-Unis. Julie Tingutakabong aux États-Unis. Et ici sur place, bonne convalescence à ma grande sœur chérie, Yvette Anouche Kangoudia. Bonne convalescence à toi chérie. Je pense aussi à mon ami et frère. C'est-à-dire lui est jeune frère pour moi. Et il est aussi mon ami. Je n'ai pas d'amis. Je préfère rester avec lui. Un jeune frère qui vient juste après moi. Félingoudia, Fadia, pasteur. Ah, Fadia. Félingoudia, pasteur, je pense à lui. Je pense aussi à Nathan Kabassé, Jean-Paul Mboma, il est bon. Jean-Paul Mboma, il est bon, je pense à toi. Je pense aussi à Michel Mukendi, à Lubumbashi, depuis Kenya Airways. C'est mon ami personnel. Didier Kaniki, les ballons d'or. Allez, Rose Mbaya, Diperando. Dis par relation. Ok, merci. Voilà, Bolandi, Bambo, t'es vraiment. Papa, je dois apprécier. Merci parce que l'émission vraiment l'équipe bien. Papa, je dois à répondre parce que quelque chose à non, quand il y a une réponse de Salara, il y a invité Nanga, Papa Région à répondre bien. Nous, Bobo, qui bodio. N'apprécie merci dans le concert Nanga, vraiment, babi, moi, ça taille, moi, ça mbinga, vraiment. Dit par relation, babi, il y a une Internet, Mikolo, Talara, il y a une Solo, Namoni, Soussou. Merci, Nagim, vraiment.
ma badiva Westwood babi moi sambongo maboko banque na kati ya London City na bosente Julie Lotokola wana moni José Kitoko babi 3 fois ke mafumbe le prince du Sankourou place à Barcelone bambote belé wana moni Julie Lotokola babi mama sociale na kati ya Paris na bo sanité caméraman nga ozo sa ke image ma propre ozo sa ke image ma claire ma bien pour malo sauter ingénieur métinti ma babi on n'échange pas l'équipe qui gagne bon s'abonner massivement à la personnalité TV wana na moni sous ces stars chaîne que babi 5 fois les nationalistes kuna London City bambote belé bambote na bino so auto na tangi kombo na on a tangi kombo te bo s'abonner kaka na la personnalité TV bo raté news atamoroté na pesi merci na bino